naza tellement na fardeau monene na motema nazolinga na ouvrir me na nzela mosusu yo oloba vérité wana te naona ye epa na bino bosunga ngai naza vraiment na posa ya aide na bino po aide nga nasenga mobali na nga pardon à tout prix nasenga mobali na nga alimisa ngai bosali bobetaki Express Canada bino mibale nga na mobali na nga alors na agence wana moto azolandela bino badossier soki badocument atio litoi bolingani oui nalingaki ye mpo bosali carte mbangu bolongoli mobali na yo mpo bino mbale nde bovoyage na likango no mosusu wana nandimaki mpo tellement nakomaka olinge makasi ayo omona bongo ekoki te aye soki opropose ngai na empoisonne mobali na ngai to elimine ye ngai na banda olinga ye na bolingo solo nandimi kosakrifie 6 ans mpo na inconnu mo nakutai ne ya quelques mois na minute oyo naoloba no ye na copine ye bavoyage baa na Canada copine akei na identité na ngai siko don yo olongoli mobali yo mpe balongoli yo kuna c'est pas si j'étais envoûtée nayebi ti so nazalaki envoûtée siko paul azali eza envoûtement te eza bozoba bavoyage na mwasi wana na identité na ngai